ata ba rebelle bato bazalaki na minduki bakokaki yango bakokaki yango yango nalobaka oyo ekoya mpo na Kongo esala nini oyo ekoya obuta wana koloba oyo ekoya ya yango banatiaka mayele na bino lokola botelemi yango botelemi to botelemi te botelemi to botelemi te eza na armée oyo eleki peuple na makasi eza na armée oyo eleki peuple na makasi alors bakula pata peuple congolais lamuka tolobaki susi na biso ezali ke mboka oyo tosukisa makambo oyo ya moyibi ya baélection boye to boye te parce que biso tolela tokotikaka mpe kolela na ndenge tovotaka numéro 4 boye to boye te boye to boye te oko sikoyo yo tia loboko na poshi ya so bambala liboso mbala ya mibale totika yo fungola miso fungola miso mama papa fungola miso bozoyoka kaka promesse sur promesse oyo tokosala boye oyo tokolia soso ya likayabu oyo tokolia Thompson oyo tokosala boye tomoni yango na miso biso nde peuple congolais bato ya bapromesse biso nde ifo baprometaka biso bango bayibaka mbongo ya mboka butu moi nani akondima ngo atambola mosala yango nalobi telema bayi nalobaki changu tokoyungola bango tokoyungola bango voilà pourquoi lobi tomonaki bato ya CENI balobi babandi déjà sensibilisation pour l'enrôlement babandi sensibilisation pour l'enrôlement ndeko yoka tokendaki kisangani na Martin Fayulu tolobaki tokoboyikote élection banda tolobaki likambo wana union sanitaire du vertige azoye bato osani nga nakanisaki bato bakoboya mpe toyebisi bango boye yoka scénario ya liboso baza kose prépare na scénario ya liboso mpo bayiba na élection scénario ya liboso yango wana Martin Fayulu alobi boye toke na élection moto oyo akoganye asala nini oyo mpe kopola asala nini me moto oyo akomeka koyiba élection ya peuple mama papa elenge tina ndunaye tokokende boyete boyete me sikoyo litumba na biso ezali ke élection wana ezala ya solo voilà pourquoi biso bato tobatami toleki bango na mayele biso baye tobatami toleki bango na mayele ntango namoni lobi lancement na lobi déjà todevansaki bango kala biso tosalaka concert ya mbongo te na mitingi na biso tobengisaka bapaster te basala campagne électorale tobengisaka bato nde baya koyoka makambo ya mboka mpe tokoki kobanga élection ata moke tozali na plus de 146 quartiers administratifs na kati ya chamba toza na besoin ya 1460 personnes 1460 personnes oyo tokozala na bango besoin ntango nazoloba boye nazoyeba ezali mpo te 10 personnes bakozala na bacentre ya enrôlement mpo basurveille enrôlement boye to boye te est ce que tokozanga batu
Distraction te. Distraction te. Chaque quartier. 10 personnes pour surveiller enrôlement. Élection d'enrôlement. Alors, quand on a dit que vous c'est l'élection. L'élection est d'enrôlement. Soko Yeba, dans le centre de vote, tu vas s'enrôler combien? Donc Yeba, ce qui va bimisi, le centre de vote, le centre de vote, le pouté Zawabi. Parce que tu vas surveiller le processus. Nekonangai, Likambo Etalio, Etali Pengai, Tassakara Namote. Est-ce qu'on vendit dans le quartier? Ce qu'on m'a dit sectionnaire, on m'a dit chef de cellule, on m'a dit sous-sectionnaire, il y a qu'un bureau d'alliance. Pesa combo na yo, pesa numéro na yo, on le dit que ngana ko surveiller enrôlement. Oui. Ngana ko ya ko surveiller élection. Pour que le reçoit l'élection, à 18h, tu as vu déjà Martin Fayoula. Salut Nini! Amini! Mais ceux qui toquent la distraction, ndenge bazali wa Congo mobimba. Moto moko te akokoka kovandisa bato boye na ntongo apesi bango ata 100 francs. Azali? Azali? Donc, toleki force ya mbongo. Boye to boye te? Toleki bango nyonso. Eza bongo to bango te? Munoko na bango eza ya pamba. Mokozi Banyola. Bino boza bana mayele. Bino boza bana ya mayele. Ayebi ke boyoki ngai penza kitoko koleka. Ndeko Kadima azo distraire biso. Azo kanchake bana Martin Fayoul bazo préparer l'élection te. Azo meka biso. Baza déjà contre mur. Mokili mobimba lelo ezo soutenir Martin Fayoul pour que consensus soit vraiment. Ayiba na yembongo ya moto. La distraction. Donc comme il a une année à l'élection, ma campagne a le coûté bandit. Ma sosama vous peut bailler. Oh bisoboye, oh bisoboye. Basana peut prêter. Soko kende. Basana pas prêter. Soko kende. Basana pas citer. Soko kende. Pas exacté. Na bailler. Bazali na posa Congo et Bonga. Soko kende élection là-bas. Mais oya lukaka kaka likumuna ye. Vous avez fait yo, bata. Bana ya Congo, oye. Bana ya Martin Fayoul, oye. Otomoka bengi ngai, gouverneur. Alobi na ngai, mais yo, pona nini ozosala makambo wana na tongo bongo. Nalobi mukanda ya leta na salaki nini na tindaki. OK. Iso wajeka kokunda? Baya. Soyaka koswana? Mais légitime défense ezalaka. Bote bote. Soko tumboli olukanoka makambo. Baya, atasiko baya. Akoyake. Bayebi ke mboka bato bazobundela mboka ezali yo. Ezali biso nde toza. Bango babundela mboka te bataka na COP. Bataka na trop commission. Bayebi yango bango moko. Yango na lingi na yebisa yo na tongo ya lelo. Ezali pamba te tozo ya awa. Tala lelo l'équipe nationale il fallait qu'il y a mais na yebisi nzela moyen zate. Biso
tokimi bambangu tozwi bamoto parce que toza bangamba il faut tosala mosala oyo ya peuple parce que kuna Martin Fayulu ake restaurant te ake feti te ake mpe matanga taki kokunga mpona Congo mais lokola ye azali commandant ya peuple biso mpe awa il faut tobunda mpona ya Congo boye to boye te nayebisaki bino naza kozela confine bozala prêt mama na eveneme ezoya nalobi bozala prêt boye to boye te ate oyo tokokotika bango boye te lokola si bakomi contre mire tokotika bango boye te français ekomi kaka macroéconomique yango ese ekoti na matembele ekoti deja na fufu na ndunda ekomi alors congolais zala prêt Martin Fayulu aza wana te mpona partage ya baposte baoyo bazali koluka kotya koningisa kotinda mopepe bazotala kote nini bakozwa baposte wana etali biso tolobi tosilana na bango bamona baélection ndeko Tshilombo il faut akende akokende te akokende te déjà qu'il y a yango na ebisi bino ke kokende na ye ekozala na élection tosakana na élection te boye to boye te mama lelo sengai maloba sengai maloba lelo kitoka nisingenge bayibaki nayebisaki bino semaine passée bozomona susu babandero ya bato ya union sanitaire baza essoufflé mbongo ya mboka oyo bayibi oyo basakani nango bakutani na kali ya Martin Fayulu alors tozoyamba ntembo na sikoyo naza na besoin nayoka mongongo na yo journaliste ezwa image wana peuple congolais aza toujours dans la ciment ya Martin Fayulu mokonzi ya mboka garde nation comme on a sifflé nous sommes prêts Fayulu betulakane ata bambongo na bo Fayulu betulakane ata bambongo na bo Fayulu betulakane na Congo betulakane Fayulu betulakane ata bambongo na bo Fayulu betulakane ata bambongo na bo Fayulu betulakane Fayulu betulakane Fayulu betulakane ata kanyaka na bo Fayulu betulakane ata bambongo na bo Fayulu betulakane na Congo Fayulu betulakane mama Fayulu betulakane ata bambongo
na bofa ilume tulakale ata na mbongo na bofa ilume oyo melunga bamama yo melunga melunga bapapa yo melunga telema telema tokende yo melunga oyo melunga na changu yo melunga oyo melunga na Kongo yo melunga telema telema tokende yo melunga bapapa yo melunga oyo melunga na Kongo melunga telema telema tokende yo melunga bana ya Kongo oye Bana Matefa Yulu oye Toyoki Tata Cardinal Episcopo à Sokoli Bango. On a déjà gouvernement Maloba Yaïn Menoir. Maman va y motomote. On a déjà na Congo Salami. Ba ministre Baleki. Sambwa. Batu ya ndenge na ndenge Baleki. Oh Yaïn Menoir. Maintenant on va kokanga ngote. Yoka. Mbula na mbula Muteke Mumbala Muyanzi Muyaka Muluba Muswahili Tovanda kesika moko Papa Cardinal alobi makambu wana kuna eza ya Barwandais te eza ba politicien ngo ya wapi ya union ezali soni yango wana bazobomba main noire o main noire soki bamonaki peuple abimi na nzela balinga bana ba main noire Tata Cardinal alobi polele bozokosela barwandais baza kuna barwandais ngo balobaka main noire mpe alobi bato oyo nyonso bazokanga kuna soki bakomi na Kisasa awa batiki bango oyo mboka ya ndenge nini donc ezali union sacré mutatie mobulu kuna bato boye e makambo yazosala ezali pour que lobi na kwa mutu bavote Martin Fayulu te lobi na Kwilu bavote Martin Fayulu te lobi na Kongo bavote Martin Fayulu te alobake kuna mobulu ezali oyo moko atie yango bana ya Kongo oye bameka nanu tolobi élection na 2023 ekozala na Congo ndenge babandelaki yango kuna bakoseli bayakana bakeke bango moko basilisa yango wete boye tokopesa bango ultimatum lobi na kosolola na secrétaire général tokopesa bango ultimatum lokola Tata Cardinal alobi polele soki toyoki la police eke kuna te armée eke kuna te makambo wana ezokoba kaka tokozala wana balabala mutu ekobaka te ekokita te oto boye te
nasepeli parce que batindi nzembolo etumba oyo ezali mpona Congo boye to boye te na bandeli tozopesa bango ultimatum tozozolola na secrétaire général mokonzi ya parti soki ultimatum wana ekoki lokola bango moko babimisi makambo wana kuna na kwa mundu tata cardinal mpo alobi yango tokobima na nzela mpo na kobundela Congo nani akobima na nzela mpo na Congo atombola misatu merci na bino tokotika te basakana na mboka boye plus grave bango moko bata union sacré bafabrike chef coutumier chef coutumier aye komonana na Kinshasa ya lokuta mpe azokende kokanganga bafoto na Tshilombo Congolais lamuka Congolais fungola biso mboka ya bakoko tokoki kokende te mboka oyo tokotikela bana na biso ekoki kokende te. Nous devons nous battre pour ce pays ndenge commandant du peuple azosala mais bomoni na yebisaki bino mbutiyage ezalaki mwa matata namoni ndeko adine awuti kokoma oyambaki ye totombola liboko mais estce tokobetele mwa maboko alors tozopesa ye maloba mpona complément tolobeli makambo ya élection tolobeli makambo ya tournée tolobeli makambo ya insécurité tolobeli makambo ya lisu likolo ya lisu ndeko soko koki kozwa mpe mwa maloba merci Lamuka ne tombera jamais. Nani mokonzi ya Congo? Est-ce que Fayulu akobanga? Fayulu akobanga te akosala nini? Topesa mpote sika zali ya mokonzi ya Congo kaka likolo. Bana lamuka oye. Tolobi boye, boumeli mingi awa. Naipe na kozwa maloba molai te po bino bokauki mingi na moyo eza boye te nazalaki na mbuteyage il ne faut pas naloba ebele me nani naloba kaka boye napesa bino sango ya mokonzi ya mboka tosololaki na elobi tozalaki na secrétaire général atie libre ayoki sango ya cangu ndenge bokoningisa Kinshasa alobaki malenga soki lobi okei na ntongo peselanga bana cangu mbote loba na canga mote asalaki conférence monene lelo akozala na Liège akokota Belgique okuta na bakonzi ya mboka Belgique France Allemagne akozala na Bordeaux auti kosala tournée molai na États-Unis pe na Canada sikoyo bakonzi oyo ya France Belgique Allemagne Luxembourg bakobenga ye bakotuna ye babi bango toyoka kaka Fayulu bavotaka tomona mpe ye abi yo nde bavotaki tomona mpe yo. Donc voilà, azakosala mosala mpona kobundela Congo likambo be moko sécurisation ya mboka na biso totika kokufa likambo be moko moyibi corruption esila na mboka oyo likambo be moko bayiba lisusu peuple élection na ye na 2023 te parce que bolandi ngai mokonzi aza malamu je crois nayebisi bino kala te akoya bongo sikoyo ntango akoya tokolakisa bango ke ye nde mokonzi ya Congo eza boye te
asila bango balobaloba fayulu asila asila te ate mobembo na poto asila te ate mobembo na poto lelo aekozonga na kisasa mobilisation premier dimanche mois novembre mokonzi akozonga na mboka mpo tocontinue combat boyebi kasi arécupéraki mbende ya lamoka te oyebiango malamu te sikoyo kozalaka eyinda eyinda tobomana eyinda eyinda tobomana eyinda eyinda tobomana merci beaucoup kama pambola bino tosepeli te tosepeli te namoni mama Faden na mama Dieta Kabuya balobi bango bakomi deja en Allemagne me balobi na musala oyo ntango ezali kosala bango na poto baza na esengo topesa bango ntango te merci beaucoup tosaloli kitoko comme d'habitude tozonga na boboto boyeto boyete mais avant tozonga mama